Audio Jungle. Audio Jungle. Déclaration politique de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi en rapport avec la situation politique de l'ère. En réaction au communiqué de la conférence des présidents du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, et aux multiples déclarations de certains acteurs politiques du FCC contre le président haï de l'UDPS Tshisekedi, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, la Ligue des jeunes de l'UDPS déclare ce qui suit. C'est une aberration politique que de déclarer l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund immature politique et une insulte à la mémoire du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, héros national et père de la démocratie en République démocratique du Congo, d'heureuse mémoire, qui, de son vivant, a choisi Jean-Marc Kabunda Kabund, alors président fédéral du Haut-Lomami, pour lui conférer la gestion quotidienne du parti en qualité de secrétaire général, œuvre qu'il a construite toute sa vie. L'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund a, dans son bilan, réussi la gestion efficace du parti depuis le 8 octobre 2016 comme secrétaire général jusqu'à ce jour où il est président haï, après avoir gravi tous les échelons hiérarchiques au sein du parti depuis son jeune âge. Et la conquête du pouvoir en 2018 avec l'élection du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, après 37 ans de lutte. La Ligue de jeunes de l'UDPS apprend avec indignation qu'un groupe de politiciens en mal de positionnement et à la recherche des postes voulant gagner l'estime de son autorité morale se permet de tenir des propos incendiaires à l'égard de notre président haï du parti, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, et initierait une motion de destitution du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. La Ligue des jeunes de l'UDPS rappelle à ces groupes de personnes que ce poste est la résultante de l'accord de FCC Cash, lequel accord est géré par les comités de suivi qui, par ailleurs, n'a jamais siégé sur cette matière. La Ligue des jeunes de l'UDPS rappelle aussi que ce poste n'est ni un cadeau ni une condition de survie de l'UDPS. Cependant, au nom de la stabilité politique et des institutions de la République, la Ligue des jeunes de l'UDPS s'inscrit dans la voie de l'apaisement des jeunesses FCC Cash en vue de la consolidation de la coalition selon la volonté du premier citoyen Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Ainsi, tout en respectant l'engagement du président haï de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, déclaré lors du meeting du 12 novembre 2019 pour demeurer respectueux de l'accord avec les FCC, la Ligue de jeunes annonce une marche prochaine sur toute l'étendue du territoire national pour soutenir le président de la République et toute son action, le président haï de l'UDPS, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Que vive l'UDPS, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Politique ya bilenge ya UDPS Tshisekedi. Nakolandisa maye bandeko ya conférence ya président ya Front commun basilaki koloba. Natina na mokambi ya parti na biso le président Jean-Marc Kabunda Kabund. Bilenge ya UDPS balobi boye. Kekoyi kosalama te maloba oyo bandeko ya komite wana balobaki na tina na mokambi ya parti na biso oyo balobaki kazali immature politique. Biso bilenge ya UDPS to sepeli na yango soki mokete po totali maye oyo l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda sali kati na parti na biso uta ye azwaki bokonzi ya parti na biso le 8 octobre 2016 ya komaki secrétaire général na kosepela ya Condor Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, héros national,
aponaki ye pe apesaki ye bongo bokambi ya parti na biso pe akambaki yango na ndenge esengeli kobenga ye immature politique ezali bongo kofinga mémoire ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe biso bilenge tomonaki yango eza kotola biso pe tosengi na bapoliticien oyo baza koluka esika ebonga po bango bazwi yango te mpona kosepelisa soki mokonzi na bango songolo batika kotitilize kombo ya mokonzi na biso ya parti po tokosepela yango soki moke te pe tozoyebisa na bato nyonso ete bilenge ya IDPS bakobongisa marche monene ya kafukafu mpona kosoutenir le président de la République pe na misala na ye nyonso pe kosoutenir mokambi ya parti na biso Jean-Marc Kabunda Kabund wana na mokuse na Lingala. Merci. Mbote maman. Yo tomoni pe ozali awa yo po ozali moko ya ba jeune ya UDPS. Oui, nazali moko membre ya. Na ngambo mosusu toti kolanda olenge kani président asali point de presse moko pona koloba asali déclaration pardon pona koloba mai oyo elekanaki na FCC ndenge ba traité président intérimaire na bino ya IDPS mais toki penza bolobi likambo moko ya makasi penza te pona ko répondre na bandeko oyo balobaki mabe pona bino. Na bandi boti kolanda bongo président par intérim ya biso ya l'IDPS ya Ligue des Jeunes bandeko wana tokolobana bango boye ke soki moto aliboma alingi ya bamboli banga alati bilamba te la seule façon ya koyebisa ye ke ya koédike ye eza ke yo moto alati bilamba pour répondre ete c'est la seule façon que nous voulons répondre aux gens de FCC. Voilà. Alors tout kangani ni sika na maebino jeunesse ya IDPS boko laka pona baimboka baeba koloba parce que bango côté kuna balobaki soki bomeki koloba bakolongola président na bino intérimaire. On connaît bien les FCC. Nous l'IDPS, nous avons combattu pendant plus de 20 ans. Nous connaissons mieux comment faire l'opposition. Lelo bino nde bopesa Kabila babeki. Notre pays, Kabila Abekite, nous savons ce que Kabila fait comme crime dans notre pays. Nous le savons. On va l'aider. Le président, par intérim, Jean-Marc Kabund, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a dit qu'on va l'aider à nager. Ceux qui vont nager. Merci voilà. beaucoup. Merci maman. Bonjour papa. Bonjour. Nous avons une déclaration concernant te biso to répondre bango to lakisi bango carrière président Jean-Marc Kabunda sali na kati ya IDPS aza mupaya te na politique oyo nyonso président ai na biso ya IDPS alobaki awa mukolo wana ezalaki mpona kolakisa bango ete baye bango ete IDPS échanger te IDPS eza kaka oyo ezalaki wana malgré pouvoir oyo tozo gérer. C'est comme si vous avez une déclaration de Maman sur le paquet, si vous avez un manga, vous avez destitué le président Jean-Marc Kabunda en place de premier vice-président. Nazomi tout n'a pas destitué comment parce que IDPS a une majorité populaire. Et que ça, la moment parce que biso to rozala wana to ebité, ba ko sala ngona butu, ba ko plénière wana ko benga mana butu to na moyi parce que biso to na majorité populaire, to lancer message pour na relaxer bango été biso to zali sima ya mokonzi ya mboka pe sima ya président na biso ya parti Jean-Marc Kabund peut te soutenir ye na ba action nyonso ko sala pour na ko défendre le peuple congolais. Mais message on a ko lancer na peuple congolais particulièrement na jeunesse congolaise base à la distraité na oizo leka et pas ba voisin en face. Et ça le ko la bandeko ba comprendre déjà que ba dindi bakomi koluka makasa oyo pone servir bango bakatisa mai mais biso jeunesse ya IDPS toza wana toko veiller à ce que oyo nyonso mokonza mboka azobongisa pona jeunesse ezala respecter. Oyo ezoleka na niveau ya libala na biso
ezalaki libala moko baimposer biso eza libala oyo biso jeunesse tolingaki te mais tokomaki na ka moko tozalaki obligé tobala kaka mwasi wana mais eloko moko tozosenga na mwasi wana azala respect mpo mobali oyo abali ye mpo mobali akoki koboma libala moma nyonso. Mais donc, présent parti à base naïe, pour la base naïe, tout le monde qui y aurait une base na Genève, on n'y pas tout le temps à se plaindre na libala on a mais présent parti dans le moment c'est comme si à bout de la base. Mokonzi mboka azaka na problème ya libala te. Azana problème ya Afrique mobimba. Président Fatia zo traiter problème ya Congo raté mais problème ya Afrique. Donc to me ko tseke na makambo te biso moko toza wana ba soda na ye to ko défendre makambo libala o. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Papa, tu es à la Katiabaza, je sais comment on a fait la déclaration concernant Égypte, est-ce pour injurer le président Jean-Marc Aboun, pour bien aller matir. Donc on est des bases, ils sont cédés dans la provocation terre. Bango na 2000 qui élection en 2011, balobaki bazaba memimaki, babundaka te baswanaka te. Lelo biso pe tokomi ba memimaki. Moyen to bunda pe to swana ezate. Mais bayeba ke tozo sala pona intérêt ya peuple. Soke komi yake biso to lo baboye bango bazongisi be bango balo baboye to bazongisi. Tokoza vraiment ta ko s'intéresser na population te. Pour le moment biso toza na charge makasi. Population mokili mobimba. Congo oyo RDC zotalela biso. Tolobaka trop. Il faut pas mon Eve. Est-ce que bango batu bachaka kabunde kuna? Biso nde batu to vota kabunde. Papa, ezabo toza na coalition. Na coalition ana to banzaki ke baza bande ko to travailler na bomoko. Alors biso tozo sala pona intérêt ya peuple. Bango bazo sala pona ba poche. C'est ça la différence. Et là, tozo elela na bango ya ngwana. Président ebisi bango ki awa tozo sala pona kashite, pona FCCT, tozo salela pona peuple congolais. Ozok. Mais jusqu'à présent tellement que baza bato ba mesana bizaleli mabe, ya ngwana balingi kaka babanda ko intercaler fachi bachaka bambongo na poche boye boye. Toza libala ngoya ndenge ni katangwa tout moment le bitumba. Na siki to moi c'est pour banda moi c'est azoba ti pe bala on be kabona ka pe poni ku kabona. Bon comprendre libala nyonso na ebandelizaka ba problème. Oyeba ke aza mwasio déjà asia sala mabe mingi. Mais aye pa yeso asokoli makolo yeso alobi mwasi mabe na yo na limbisi yo ozoka kolimbisa moto eza kobosana te tolimbisi bango me tobosani te message yango wana tolimbisa bango me tobosana te soki bazolinga kokota na vision na biso te ya kosalela peuple congolais tobosana te même peuple oyo bango bazo trahir lisusu abosana te bayebi makambo basali to bando compter moko na moko pour comprendre biso. Merci. Nde atumbaki oyo ya président Joseph Kabila, président honoraire, parce que bako funda bino balobi ezali ba UDPS nde botumbaki yango. Bon, bakanga muyibi simaliboko te maman. Bakanga muyibi simaliboko te. Ye muto amonaki keno eza combattant ya UDPS nde muto atumbaki figé ya Kabila. Azwa na loboko aya na ya bimisa na télévision ba mona keno combattant ya UDPS ye justice azwa asala musala na ye. Comment okende ko citer mutu ozo kendo balika moko oyo eyebani ata mutu te eyebani ata même mutu ke non mutu tel mutu salaki ou bien boyite to ebite. Donc regret na bino ezali par rapport ya ndenge bakoloba pona président intérimaire ya UDPS honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda. Badir ya président madame tozonga lisusu na ebisi okeno ba insulta ki mutu te atanga ki koma mutu te. Esa la bango pasité. Ce qui président alobaki eloko wana c'est suite ya o esalamaki na lwalaba. Tango esalamaki bango pe bandeko ya FCC bayebi biloko wana tout tindengeleki. Na lwalaba na gouverneur wa zakuna azaya bango ya FCC. Biloko wana elekane sika wana. Bango batu na bango ya FCC. Bayebi nde basali biloko wana. Il fallait qu'il parle que non oui eza batu na biso ndem tu basali biloko modèle wana eloike ya kokende koloba n'importe quoi na télé. Alandi Richard Mouyej a condamné côté FCC a condamné pe Bino
côté cash asali mabete non? Bon, merci. A condamné biso que tout ça ni. A condamné du fait que il y a bino côté botumbi bango pe kuna batumbaki. Na mboka oyo à part ndé bobi que biso bataille DPS ndé biso to bundela peuple. Biso ndé bobi que biso bundela peuple pour biso to peuple. Ba nani oyo yebi ke ba s'organiser ba zo ba kuluna ba pesa ba mbongo po ba ke sa mabe na mboko oyi bana. Si baza bata Fumbwa Club du Congo, on a Fumbwa Club du Congo, FCC Fumbwa Club du Congo. Donc baza Fumbwa, mon biso toza IDPS. Biso to ko céder na zo bana ba la biso te. Biso président biso toza toujours na alerte maximale. Toza toujours biso tozela. Mamna bango to yoka babi ko ba sa nini ba ya ko se ba ko ta monsieur ba maman. Est-ce que batongo balobaki baza ba professeur ba juriste ba nani to ebité ya Fumbwa ya fufu le roi basanga na Fumbwa Club du Congo mais non to ebité so eza nini ba professeur ya nini bazo ba ke ba pesa la mention Jean-Marc quand ça a été na aza membre était na bureau ana aza membre na bureau ana yoka sibino boye bo sali mention bobi ke to ko ta mention oye pas ça na les so ba signé a eleka d'ailleurs ku so bino boye ngana rappeler nde bango ba ye bango Jean-Marc a essayé biso ki ceux qui vont continuer à vous avoir bino akoya awa abengi ba ministre so toye awa comme ça to lingeli bino boule moni boule to lingela bino boye bangote omoni bino bo sala ko sekamta ko ina vélo na TV bo sala le roi bo loba mais na 4 bino ba réunion na bino bo sala biso to ba pion to kota ba réunion na bino bo sala biso to kota ngo to ye bango bozo lela na ba réunion na bino boko sa presse bozo lela na ba réunion na bino bozo moko na bino kuta lobike mukolo Félix akola mukela bino tongo moko ba nga kangela bino boye barate bozolu ka boye ba stratégie mais to isi bino o bino bo kanisa yango na biso to kanisela te politique à coup sur coup Poti biso moi politique à coup sur coup ba bazo ye kolango opération coup sur coup wana biso to pesa ki bon to pesi bango eza roi to pesa to bokela bango défi ba me kalisusu buzo bana bango basala kawana ba me kayango comme ça ce ko ba kutana biso Jean-Marc kabisa bango ba roye kola mais to ebik to biso mo to moni base to moni ke koye ko le zo bango temps ti ba ke na fleuve ba roye ko kata pe musu na Brazzaville mais biso to za posa ba ko kende sans koye kola musu mutibanga na mutu na fleuve tout chaos sur place na fleuve mais si on commence à la Brazzaville, on va la fleuve. Ma banque à fleuve, moi bien. Il y a mine nene. Tant qu'on est que les balles le roi fleuve. Bah on s'attend à la avate bah on dit que hier qu'on a fleuve. Bah canon est sur l'ongoli. Donc betika un des libanga tout sur place. Si tu as banga en haut, tu es prêt à répondre bon coup sur coup et puis des abongo. Ce qui va tirer tembe. Bah mes canaux qu'on va que mention ana. Bah les qui sont là qui rentrent dans le parlement. Bah au moins on est dans tout. Bah rien on va puis l'homme surtout zinga nanu. T'as la maman. Yo ça na bunisa peuple. Maman bunisa peuple. Bah ça y na peuple mobimba peuple mais y na bango bah ça il y a ça la té. Voilà bah comment ça bah ça s'appelle ça presse. Bah ça s'appelle ça batou. Bah moi na bango que bah lobby. Conséquemment tant quoi il a vélo. Mais na mitso biso to kota ba réunion na biso to ba réunion na biso to yebi ba stratégie bo zwa. Na mitso bozo le la que Félix aya pour ayo que la bino mawa abonde la biso to yo kana pa ataye. On est sur le bakune za diplomatie. Biso na bino tina suka pour sentir na silité. Merci beaucoup toza koko ba mbote na yo. Mbote mama. Likambo ekosala na baimboka awa ezali coalition FCC cash bino nde mikolo IDPS surtout IDPS PPR de moto ekopela kotumba na ba effigie awa wa likambo pe président intérimaire ya IDPS a lancé qui likambo nage koyekola ko nager onde esui makambo. Est-ce que au moins teton bino bana bozo swana baboti na bino bazana bango na bomoko bozo lexa heure. Tozo lexa heure te. Jean-Marc ayebisi bango eloko soki baza mayele ndenge bambenga ba professeur il faut bayeba. Bazo exemple ya Pharaon na bana Israël. Pharaon tikaki bana Israël bakendaki déjà ba ministre ya Kabila lokola ba ministre ya Pharaon tokotika bato bakende te. Bakosi Pharaon balandi bana Israël babika te. Bakokatisa te bakokufa na fleuve ndenge mer rouge mela bango. Basakana na base te. Oye ezali DPS oye sala Congo ezala lelo to kana ba média toloba c'est IDPS ba mikosa te c'est IDPS bino bozo swana mena koloba bien ba kambi na bino koto président Fachi na président Joseph Kabila bazana bango na bomoko bakosa na bango na bomoko ezolobele biso eloko te yo papa leki na papa kulutu so na moni ke yo papa leki ozo maltraiter papa kulutu papa oya biso na kondima te toko sala ke papa ke mo panzi papa mso ke mo panzi biso to ke mo panza papa na biso
Le 11 novembre, Zali date au base réclamant que le président Félix a retiré signature na Genève. Maintenant, ni base bozolo bana président Félix a retiré signature, a retiré akata libala na FCC. A okuka osala yango te. Boyebi ke mibeke so pese autorisation wana. Akota ngole lote ekokufa. Bayebi yango. Yango bandol ke lebiso ba rubrique basala ba buzoba apesa ordonnance ba signete ba fondeli yango na ministre wana. Ba komona to na bango malembe. Tozana bango malembe faci asa béton. Bino mo boye ba peke béton libenda makasi me makambo azoloba. Signature ordonnance ya président ekozala bloqué, eza normal. Eza normal te. Bango moko ba yebi eloko bazoluka. Faci mayele belé. Intelligence à Salomon na mutuna ye. Ame mabango kimia. Mwana mayela bato Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ame bango lezo. Tina libulu to. Emmanuel Shadaria s'est annoncé déjà retour politique du président Joseph Kabila dans 2023 aux ala yombe awa. Ye Shadari azan fantire na ko benge bongo. Ba benga ye lozo rare na mende lobele belete. Ni na ko lobele biso. Mende ye moko abenga lozo rare lingo lobani. Muto ayebani ta ko lobele biso nini. Webso to ko bang. Base banga ke loko te. Mobutu en plein pouvoir abanga ki dépêche. Merci beaucoup. D'accord. Audio Jungle.